esengo tondinga motema pona bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino pona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino betika ete kimi ya nzambe tata engela omabota mabino tukoloba maso oyo mazali koleka na République démocratique du Congo et kosala bongo pasi pe mapamba te Congo penza na tango oyo ezali bongo la kati ya bulu yeke République démocratique du Congo ezali bongo ko pe mapenza malamu te na banze ete mikolo mileki total sakila bilo ba video oyo lolenge kani ba beti bana masasi lolenge kani bana babungi likolo ya droit na bango pelelo toko simba pena koloba mambi masoni mayema ko sala na République démocratique du Congo toko beta pembela ya nyungu pe mbutu oyo ezali bongo komoleka na ngambo ya bayi politiko ya République démocratique du Congo to pe bakambi ekolo wa biso Congo kasi ya mopenza to kota na mayebiso to kosola bilo mokolo malelo pamba te boyebi ete awo ezali bale ebo ya mbindo ezali chaîne de la libération nde tozali komosenga na bilo bo s'abonner massivement bo partager la émission bo liker bo tia ba commentaire ba suggestion pe ba j'aime lolenge mona mboka de Bruno mona mère asala ka bon Autriche ya la te mosana ya ta ko butu ko partager l'émission ko senga na bato ba s'abonner pamba te ya monde ezali etumba o esengeli to la mona mère de Bruno na Autriche nzambe ya pambola yo lik makana ki prisonnier du Jésus na Autriche pour une équipe pour la TN États-Unis d'Amérique manana na kunde do na États-Unis d'Amérique zamba pambola yanga bokonzi na Angleterre pe pour une Clovis Tamutuka na Angleterre pe Achille Mave les grands professeurs na mulunga na Mireille Mave tout le matunde comme la bona big Daniel Ngenda ba mama ya moto mozima mete ba mama missionnaire na Plestronde na mboka ntababe ifoko moto pe bakoka lumumba mama de tuwa ko boni bino ba malamu boteleme ba mama assalamu alaikum na mama Jawa pe ba mizima na biso nyonso na South Africa o bazali bongo na mboka ya gilo mpengana na lompenga gi merveille kitoko pe papa na mama bande ko nyonso boli bongo na Jobo na Pretoria pe na Cape Town nzambe apambola bino to bunde tumba ya bosolo to koloba makambo manso kasi na ngonga o ba pesi biso yobi mama Célestine papa Mikael na Florence le number 1 Juka Ama ya océan de la presse congolaise to punda na mitumba ba dekolanga to la muka ba papa to la muka ba mama to tikana kolala la mpongi to tikana komi kota la ba fertilité biso to teleme ya solo ete posa ya ko sepela ezalaka bongo mabete kozala penza moko mwa mweta esalaka la santé kasi mingi mayema kolekela bino ezali kosala pe pasi yango moye ya kokima yango ya lite pona nitoli kopesa charge to pe faute wana ezali bobele na bakambi ya ekolo Congo pe na bamindele ba obalingi biso te kasi biso to kokotola te ke poso mondele akosepela biso te po ya leki biso mayele te akosepela biso te po ya azali soki lolengeni te akosepela biso te po na nini biloko oyo bizali na mabele na biso yango nde ezali bisaleli bya bango oyo bango bazangi sika lokwa bango bazali na yango te boyeba ete tumbala bango ekozala ya nini bakobunda lolenge kani ya komonyoko yo bakobunda lolenge kani eke bazangisa mpema bakobunda lolenge nyonso po ete boyokani bozala te na ngambo la bino pe bolei bozala malamu te bozanga biloko biso po ete bomonaka bango lokola bango banzambe bwa bino bomonaka bango lokola bango bato malamu bango nde basengeli komopesa bino biloko Valérie Petelo président nga Valère Mangituka toko benga la wana na tina ete to bunda etumba ya bonsomi to bunda etumba ya bosolo ba papa ba mama bipai binso ezwami bilo jolike na Canada mama vava vraiment bozali mingi mama Sidonie na Florence to yokala lisusu te na ebite boni bino mama Chantal Tambila soki pe boali malamu bosala basine de vie nzambe ya lola abatela mama Jenise Manga abatela mama Bonheur to benga na to sola ba papa ya Suisse ba mama ba congolaise bisika biso ezwami bino na mboka ya Guillaume Ngangula ou pour la ninte Jijo Dimba pour la ninte la mboka pe ya Peggy Lomboto na Nancy Bofo. Merci mingi na yo pe mama Myriam Messa na matete ko tika bisote bande kolanga ezali passe pe ma to ndala lo kota ya pasteur ora le kokai pe na linga mingi nini azali ko yebisa ba Kongomani ale mboke be barate e bebe Congolais bazo bete na est ake sembela na stade Rwanda pa beta biso no sembela na stade na bango
Badji manduki basololi na ba français kitoko, basololi na ba américain kitoko, ba démocrate batindeli bango manduki, Angleterre atindeli bango manduki, bo bête ekolo wana. Toza na posa bo récupérer mabele wana. Bo longola ba bantu bo remplacer bango na ba nélotique. Ale yoke na stade nkolo ngo master na yoka kati. Yoka sinkola yoka ba bruti, yoka sinkola yoka ba bizengi. Nkolo yoka ba tulokola ba Poutine, mobali. Batu nkolo azolinga bango wana babundisaka Poutine bakokaketi tala batu nkolo asimbi batuloka ba King Jong na Corée mwana wana soka ezona pantalon na munene yoka fier batu nkolo asimbi bango wana nkolo asimbi batuloka ba Xi Jinping le président chinois soka azoleka ba missile na etandami wana ba char ba drone apesi bango lo sako. Vladimir Poutine sera zoleka. Oura! Yoga mibali esika bazoganga. Binoawa. Ngilokota kana se atomboli likolo. Oh. Après ce qui va beti biso kuna. Oh Seigneur, dis un mot pour le Rwanda. Nzambe sa sunga, nzambe sa sala. Nzambe sa salani. Asala na. Déjà su asunga. Botika kokende kobelela ye problème eza yete problème ezali yona ngai lo sambo tokolemba ngote tokosalaka ngo du jour au jour du 1er au 30 lo sambo kosila soki moke te lo sambo balongolaka ngote mais lo sambo te mutekeno kobenga na M23 Bonjour FRDC bopesa bango manduki si vous en avez pas de moyens faisons appel à Poutine bocha base Russie awa betelanga maboko soki baboyi kotekela biso manduki ba français baboyi ba américain baboyi Union européenne eboyi ba anglais balingi biso te biso tokufa bango bazala bien alors signons avec les communistes. Allons-y rendre visite aux communistes. Quand est-ce qu'on aura notre Fidel Castro? Quand est-ce qu'on aura notre Kwame Nkrumah? Quand est-ce qu'on aura notre Steven Biko? Quand est-ce qu'on aura notre Xi Jinping? Boko bando plaire ni cheti mukoloni. Bolingi nzamba salani. Nama bandeko naba mabanga. Bandeko nanga la banzete oyoke malamu. Londo ezali mabete. Ton pe sambo ezali mabete on appelle ça évangéliste Judith Seki mbote beli poete. Et sengeli to yeba to sambela kato ko sambela nini to pe to ko sambela ngonga nini. Nzambo boko sambela wapi. Pamba te na tango oyo ba ko bete ba ko boma makoma be ko salama. Mais bino boko kenaka na ba stade ko sala ba campagne. Boko kendaka ko yembaka boko kendaka ko sepelaka boko kendaka ko enrichir bato mususu pe bato ba ko ila bilo lokuta pour le lobby de défense ya malamu ko sala te to ki bongo ba ikongomani ya biso la diaspora kuna na banzete na Allemagne babungisi pe moko wa bango ya balaki mingi vraiment to lobby yako na ba ikongomani yako na bandeko la biso bali bongo mokufa nzambe azala na bino penza mama la chabiene nzambe azala na bino kila mejende talotoke to makale ko to kila ko defa pekato na banzete boko zala matanga ya ndeko la biso oyo awuti bongo ko motika biso nzimbi nani tika nzambe ya lula aleka bongo na komo sobele mitema pasi esali ya nini pona nini to kokima na nzela ya nzambe la lulengo longo banite conquête d'Israël na nzela ya Josué bandeko babundaka bitumba nzambe azali koikoite nzamba lukaka ba violent alobi c'est sur les violents qui retournent le royaume des cieux nzamba azali nzambo alemba te nzambo azali nzambe ya nyamunya mute nzamba azali nzambe oyo moninga bo ebo moninga nyango we nyango iso kawe waka e waka wana nzambo biso to bondelaka nzambe wana soka telemi na amour na ye bisika mabezali afiakoli fimbu dega fiakola kila Sodome na Gomorrhe nzambe oyo apesa makasi na Josué ya kotelema
nzambe oyo apesaka makasi na mose ya kofungola ebale ya komela pharaon nzambe nini yo bino bosambelaka ya lokuta oyo bozokele kobondela bato bazoboma bino nzambe nini yo bino bozosambela ya lokuta oyo akokosa boni président ekolo Congo na pasi ezali komosalama na lolengo bakoboma bakongomani mais ye lokola baimilie na France ayoki soni te akei lisusu epai ya Kagame oyo alobaki ete Kagame akoboma bakongolais otontima te Kagame abomaka bakongolais to yali bango nde bato bakoboma bakongolais na nsima mokongo ya Kagame pamba te sikai na Kagame bakosola nini sikai na Kagame bazoloba monoko nini siko bakongolais bakosepela moto ya bolema to bakosepela na moto oyo pene ya lolengo okekoya koboma bango kotalisa bango ete naza na ntina na bino to ezali suka ya bomo ya moto to mpe ya mayele ya moto to mpe ezali bozangi mayele to mpe ezali eloko nini oyo ezali bongo komoleka na République démocratique du Congo yango wana tozali komoyebisela bino ete soulèvement ezali bongo juste esengeli esalama na mboka oyo esengeli Félix alongo na moto ya mboka pamba te Félix akoki eloko te Félix azalaki na préparé te Félix azalaki moto batielaki biso kaka bundenge loba Mozele Laurent Désiré Kabila alobi bazali koluka mokonzi ya mabe batia liboso po bango ba se servir na mokonzi wana na ndimi yango lelo babomaki muze po muze azalaki matata pe aboyaki ete komoni ko République démocratique du Congo alors mona mboka Félix Antoine Tshilombo basi bazuye pe basi bakomie ali sunelo ko sala te po bakokaki ata kopesa na maboko te ata mokolo moko te na lolengo biso toyokaki maloba na ye na lolengo biso toyokaki azali koganga na lolengo Félix bolamu na ye ezali ntango azalaki monsieur Félix mais ntango akomi président ezali nango na ntina te tokoki kosepela na Félix oyo président ata mokolo moko te esengo na biso ezali kosepela na Félix oyo azalaki monsieur Félix un citoyen simple ntango azalaki combattant na maloba nyonso ya bandeki koloba kasi monsieur oyo akomi président toali na posa ya président Félix te na moto ya mboka toali na posa ya monsieur Félix atambola azala combattant eza kosala biso mawa bakoboma makambo nyonso ezali mabe metala lelo banguna ndenge bamwamwa eti banguna baseki biso pourquoi akobenga Poutine te si c'est vrai que Félix alingaka mboka eloko ni azokele kolukala Kagame tala lelo Vital Kamerhe atomboli lisu mongongo akomi contre Félix tala baje oyo ezolekala mboka oyo bandekolanga so to se soulever te za mao Vital Kamerhe lelo azali contre Félix ndenge akosakala te alobi cela veut dire bango pe na côté na bango bavandaki bambule balobi changement ya mobeko likonzi oyo Félix alinga marché likola mituna biso alors biso no so front ya Moïse Katumbi Kabila nini toko telemela ye alors lelo Vital Kamerhe apesé na bapona ye pona koloba ke yeso ka komi lelo place wa zali pour la constitution de Félix azata na tamo côté ya ko changer mobeko likonzi et lelo oyo la yebisi bino campagne oyo zo sala mato yebite ta moso akeye pa Kagame pas faire perdre la bande ko wana mais esali moko le soso soni parce que baza ko boma bato na yo et puis yo ozali ko kende et pa ya moto oyo abomi bato na yo pona nini soni ya oyo soki nani Macron yokisaki OK Macron egala Kagame bato wana soki baza ko humilier bongo ezali ba po ba pesa e force à se débarrasser la bango mais pas naé ezali nde humiliation ezali ko kote le soso na kati ya mabele ko kundaye pona okele ko pesa bango maboko ezali passé alors na banzi bino no so comprendre que ba M23 bazali na bango bato ya Félix bato nyoso wala bazo ya sima simo lelo bazo kufa boye komba ezali pona ni mokonzi la biso azali ko kokate ko repousser bango siko bato wana nyoso nde baye koloba bosolo balobi biso soki tokitaki awa ezali Félix mutabengaki biso tosalaki bakor na président la bilo Félix alors président la bilo Félix discours wala nde ba M23 bali kotambola na molongo mobimba balobi moto azali koboma bino ezali bongo Félix moto azali kosala bilo mabe ezali président la bino biso toye pona kolongola président la bino toye po biso to kota pour makambo ezala malamu est-ce que mona mboka Félix Antoine Tshilombo makambo batela bazoloba yo tikili bango nzela tope ozali na souci ya ba congolais bo soko ozali pe la souci ya ba congolais pourquoi ozokoka pe kosala face la bato yango te detala metuna o tozali komotuna yo tokela biso la komina matete
na lombango bongo tosilisa ya kokambo ezanga komi na mateta wa bapolisie bakomi barula soki totali tobona vite eza ya kopanda soki toyebwe tomona bato na mutuka monene polisie aye kotobola mutuka oyo ezali ya leta pine kotobola azotobola na bayonete nde tomoni mopepe ya pine ebeti makasi ezongeli yake koduta na kote mosu abanzani moye eza te akufi sur place tozula bino image ya pine tozula bino image ya pine tomona bato ebele tomona ndenge atoboleli pine yango tomoni bato baza ebele vraimentyekotosansiso ate mokende tala pine oyo yo kotobolango ndenge nini pine oyo kotobolango bapolisie toyebi te bokoma baroulage tala likolo ya kozanga mpifo likolo ya kozanga bakambi ya malamu likolo ya kozanga lolenge nini mboka esengeli etambola tala lelo policier ayebi mosala na ye te papa kilimbalimba wali na mosala monene ya komolakisa bapolisier pamba te bapolisier bayebi mosala na bango te boloko ti bango bobele voaku po ete bosala ya bilo l'armée tala l'armée ya bisalasala ya koboya kolanda lolenge mboka nyonso etambolaka tala makambo okozwa bokobongisa basoda ba bino mpo bayebi mosala mwa bango te policier akofutama malamu te akoma moyibi tala akei komokufela bino moko boyoki explication wana na komina matete kokele kotobola pine mompepe wana efuli tala akufi lelo mayele mazali te boni tracasserie ya lolenge oyo mosala ya policier ezali nini ezali komobatela population na biloko bia ye mosala ya policier ezali nini bofuta bango malamu bakambi ye bofuta bango botala bokobomeke bato mpo bapolisier oyo bolokoti bokofuta bango te bayebi mpe mosala te likolo ya nzala tala moto azwami liwa mpona makambo ya lolenge oyo tala mitema mabe na biloko okosala transco yango wana epeli moto kabuya mema biso wana pasi mpe mao transco mopelaki besprit de ville osilo toyebi te lokola mpe lokute ezalaka la république démocratique du congo bakopesa biso mpenza motango ya bato malamu te bakoyebisa biso mpe ntina te kasi wana nyonso kanda ya nzambe na kati ya république démocratique du congo bato bakofutama malamu te boza kocreye baentreprise te misolo mia paisible citoyen bokolia yango bokodetourne misolo bokolia lelo campagne oyo ya kochange mobekoli konzi ezali bongo kobimisa misolo miyike na kopesa na baparti politike misusu mpe na kofinanse bato mpo bosala campagne me biso tolobi tokotelemela yango bokomarche likolo ya mitu na biso natielaki bino maloba ya mwana mboka Vital Kamerhe alobaka na ntina kosenza mobekoli konzi pe ye moko malobo ekomeli yango aboyi pe bosenzi mobekoli konzi wana tala ndenge pe basakalaka na bino mpo nini baza na besoin ya mbongo na bino oyo ya leta ebima mpo bokorompre bango me biso bokokorompre biso te tokosala campagne wana yango wana tozali kosenga ete elongola bakongomani bonso boya toteleme ntango bokoyoka mbela kongomani nyonso kolala ndako te ba oyo bakozala mitema malamu ya kosunga peuple congolais mpona kolibere ekolo ye na kotambola na soulèvement populaire likolo ya mobekoli konzi oyo bango balingi kosenza oyo eza ngonga te
ngonga biso to nango poste ezali ya koloba ete bitumba esila la est ya république ngonga la biso ezali ete kongo mana lia malamu ngonga la biso ezali ete dollar ekita ngonga la biso ezali ete bana na biso batanga bakota bitelo bafuta basoldat na biso babunde tumba ya solo o bali bongo na front bakipe ba médecin po ete tozwa traitement ya solo balongwala ba grève tolingi ba entreprise ezonga eza na bonne marche po ete kongola bika malamu tolingi ba kongole baza na lotiliki po ete bali na ingala zongo tolingi kongole azwa mai ya malonga po ete mai ya malonga eli bongo ya biso tolingi kongole ali ya malamu tala tokobima na bitumba wana tout na tina ete akoboya ce n'est pas le temps et puis ce que tokocharger bobeko likonzi na mona mboka Félix Antoine Tshilombo te po mona mboka Félix Antoine Tshilombo na maele mabe maele ya koteka mboka epe ya koteka ba congolais po ete ye azwa kimio bali kozangisa ye na ba homologue na ye bazali kozangisa ye kimia na bato na ye oyo batindaki na esika wana yango yalingi komozongisela biso makambo mabe po ete aboma biso yango tolobi tokoyoka ye te likambo ya kosenza mobeko likonzi oyo akosenza yango te mpe bakokoka te atambola nde likolo ya bibebi biso yango tolobi UDPS vous êtes des Congolais biso na bino tobunda etumba moko ya kozala malamu bolongwa bakosa bino te bolongwa bakabela bino te po ete bongo sala mosala na yo pe ofutama yango tozali bongo ko interpeller conscience ya ba Congolais bisika biso ezwami bino bo soutenir bana mboka po ba se soulever bo soutenir peuple congolais ba o ba bimi na nzela ba o bazali bongo ko motelema lokola biso peuple tolobaki ete na kati ya kokende kosolola entre nous les Congolais ezalaki hyper important bato bayike baboyaki yango ata ko bandi kwa South Africa ba uti ko benga ngai mamose ya yozaka molubeli biso toboyaki eloko wana pona nini na lebisi bango na lobi toyebaki yango ke mona mboka Félix Antoine Tshilombo konzima yango te kasi kosolola tala libote ezalaka malamu libota o ezangi lisolo libota wana ezalaka la boyokani te lisolo tolobaki tobeta te pona konoka ba poste te mais tobeta lisolo pona koyeba ba corps ezalaki ya lolenge nini mwana mboka Félix Antoine Tshilombo aloba pole po ete toboya likambo wana kasi ezali pe na bayi politiko ya mabeba oyo pe batelemi na nsima Tshilombo mpona kotalisa ye ke te yo ozala ngangi yo osala boye bali bato na lokuta mpo lokola bablemiso lokola 4,500,000 oyo ebimaki na ntina ete bacorrompre bato badetourne yango tala modele ya misolo ya bongo bayeba kodetourne mpe mosusu ezali kobima mpona kolingani kodispatche yango na kati ya baparti politiko tokoyeba bareunion bokosala mpe bisika bokokende tokoyeba me tokozela ngonga ebeta po ete topomola bilo tokotanga moko na moko na Congo mpe parti politike na ye tokotanga misala nini ya mabe oyo azali kosalela République démocratique du Congo po awa on se forme on se cultive rien que pour vous dire la vérité, on dénonce les insanités et on dit tout ce que les gens disent tout bas. Dans la tête, tous allez se former, puis qu'on se cultiver, pour na kolinga, ko yebisa la bilo bosolo. Ya moto zali ko senga la bino, bande ko la biso, partout bozali, souci zali moko, ya ko zali panda ya solo. Souci zali moko, Congo elate la bala moya sika, Congo ezwa bonsomi na yango. Biso banso, to teleme, na kosunge kolo wa biso, na molimo pe na nzoto pe na misolo toali na posa ya misolo toali na posa te ya makambo susu te misolo esengeli ezala po bana oyo babunda etumba baliberaka mboka pamba te pe bakendaka zamba la makelele te okila bakotaka mona makelele te alors esengeli bato bamilengele tango bakomilengele tango makambo bakomipesama biso nyonso tokotelema mpona kobunda etumba. Merci mon mboka Martin Fayulu Madidi vous allez pe mosala moyo mosala pe zali komonana kasi sika ekomi likambo ya peuple asimba oyo akoki kosimba mpona kobunda pe koluka bonsomi na ye ezali so likambo te ya kotiaka jalousie ya kotiaka haine ya kotiaka calomnie ya kolobaka bilobela po tango oyo tokomi nango bino banso bosi bomoni polele ete Congo ezali kosenga sika mokonzi ya malonga tosala bamaponami ya malonga tokendela lolenge ya malonga kasi tokozwa yango lolenge kani pamba te tokobunda te na mwana mboka Félix Antoine Tshilombo kasi tokobunda ndela mendele o balingi kokomisa biso babolole lokola tosi toyeba likambo yango pe seke monani poisa nini esengeli ngano tosala tokoatake esika oyo esengeli esala bango pasi alors
toko bima biso tout na désordre ba o ba ko simba ambassade ba bango ba o ba ko simba biloko bia bango ba o ba ko simba batu na bango pour ba sentir que peuple congolais ali na kanda. Alors mobilisons-nous comme un seul homme pour tout fouler batu oyo dehors ya mboka la biso pe biso ba congolais to ya kozwa elikia ya kotelema pe kosamba tango bilo ba okonti ba arriver ba nanga boye ba kaite ba nanga ba ali conduit pe kaka par batu mabe yango tozali kosenga vaut mieux aller chez Poutine to benga ye to solale une fois pour toutes po yende mutu ba ko banga pour le moment. Alors pour to koma nesika wana ba démarche des osenga biso misolo ezo senga effort ya mutu moko te ezo senga effort ya tout congolais. Bande kolanga ce n'est plus le temps ya koinana, ce n'est plus le temps ya kolukanga des leaders, ce n'est plus le temps ya kolobande kolanga congolais ou azama beto azama lamte siku ezande likambo biso nyoso to sombiti na makanisi sika moko to latelamba moko poto ya kobunda la simanango ndeto koya koyeba pour traîtrise mais o ezo salama e kozalaka bango bato bakozala ba grand po bango ndi bato basimbi ba institution bango ndi bato basimbi loko. Alors soki na auto renverser bango te bino na bino bozo bundela na nini yo za grand par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Bando banda makambo na yo grandeur na yo angozo nga bato ba mona moulaï na yo bandi wa peso ki wapi. Arrêtons avec des disputes inutiles. Luttons pour notre beau pays. Délivrons la République démocratique du Congo qui est notre patrimoine. Merci Nakabouya, l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Merci Nakapé Dieu, directeur de recherche stratégique. Et pourquoi pas, personnel, sans me comparer, mais je vais premier Angola, la bonne diabotar, le bon nuit, monsieur Kokomé Labino, maman d'Angola, la mokité, Florencia, ma tonto Medo, la patrouille, la mort nous vaincra, papa, le frère, non, ma Clarisse, la mokal passe à l'université, un live. Tout le monde est là, écolo abisso, na lisanga, na bolingo, na bokasi, ne tokolonga, Congo a besoin de nous. Congo la yo, Congo la ye, Congo la ngai, Congo ya biso, banso. Tolinga yango na motema, merci. Yaniko Tamutunga, Nzambe abatela biso, ingeta, ingeta, ingeta.